Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakinois un peu bienvenue dans numéro na bino ya sika ya magazine oyo lobelaka ba réalité ya vie à Kinshasa KNB. Rédaction ya KNB et selon la kina bakinois on a koluka koyeba conseil nini mama koki kopesa mwana na ye ya mwasi avant akende na libala. Kinshasa l'équipe partout, magazine KNB Tokiti na terrain pour la recevoir mpena ba parents en général conseil nini ya important o ya koki kopesa mwana na ye ya mwasi à tenir tant azo kenanda kuna ye ya libala parce que tozo mona na ba mabala mingi o mona bazo finga mwasi bazo bakeba maman na auto ba parents no balakisa ki o malamu te yango to na ba ça so conseil nini est très important ba koki kopesa mwana mwasi ba conseil yali ebele ya koyeba d'abord ko respecter mobile ça c'est un. Deux, koye kola mobile na yo à fond. Koye kola mobile na yo à fond. Veut dire que koye ba eloko mobile alingaka na o mobile alingaka te. Ozali mwasi, bakela yo mwasi. Mwasi basala ye pour que il fasse un mobile. Mobile il fasse un mwasi. Mais seulement ngai décision na ngai soko kozana pusa ya mibali il faut tanga nano aussi si classe na yo. Tango zui déjà diplôme na yo. Vous êtes capable de kusala musala, vous avez libala kuna comme koyeba na nene ya kusunga biso, comme na nene yo moko koyeba ko mi protéger na kati ya libala na wana mbu. Ngai na kupesa mwana na ngai ya mwasi conseiller, soki okoti na ndako ya libala. Eloko ya liboso yeba ke nazali mwasi ya kingandi. Na ndako ya libala na ye basala kandenge nini. Ulamuki na tongo yo mwasi osokoli mai nzoto mobimba. Ubrose na munoko uzima ya mbali ochini na douche uziti upresenter mbali na yo na mesa na mapa na biloko esengeli motwana amelela ti obungisi mbeto tango kubungisa mbeto sima ubuzi kombo ukomboli ndako na yo 4 ko ya ndako mobali ava abima na ndako wana po akende utaliye na nzoto na ye alati bia ubi alati mabe tango wana mama ngonge koki olambi ochili mbali na mesa ye uyambie papa lungula sulie olongoli. Toche kuna lungula chemise bandi kulungula pose mon pépé c'est comme ça bolandi ndenge ba parents ba lobby alors conseil ezaka que moi si salela makambo o baboti no ba yebisa ki otango ozobima na ndako ya libala nde yango eko construire ndako na yo et que ça que o avancer na libala na yo koyoka biyoka yokate kolanda makambo ya libanda te parce que oza mwasi ya ndako mwasi ya libala. Kinshasa et l'équipe partout. To remarkaka mingi na Kinshasa soki mutu alaki mutu eloko e mutu wana ba prometaka akomisaka yango lokola nyongo. Kinshasa et l'équipe partout lelo magazine abino ekiti sous na terrain pour nous solola na bakinoa ba biso par rapport ya comportement ya bato bazalaka et que ceux qui va promettre eloko a commission vraiment quoi nyongwa so to boité to lobara que la promesse est une dette mais manière biso bakinoa to koma ko sengela nyongo wana en tout cas et ça vraiment malamu te boyo kandenge bakinoa ba pesi ba point de vue na bango na micro na biso ya KNB. C'est une mauvaise manière. Il y a qu'à harceler Moutou, ce qui m'a promettre, parce que c'est de façon volontaire que la personne s'est décidée qu'à couper sa lokoana. Il faut attendre bonne foi naemo que ça là, enfin qu'à réaliser. S'il ne réalise pas, en soi lui-même à cause se gêner, parce que ça remet en cause sa parole. Muta prometté eloko ke na kopesa eloko jour tel yo il faut zaka na patience et ça la pesi yo jour wana te yo patienter parce que à ça promettait ki yo kaka ata mukolone leki a osala nini a kopesa yo kaka promesse ndenge balobaka ke c'est une dette, c'est pas une dette obligée et c'est le comme muto alaki yo oyo akoki kosala tout c'est comme akoki kosala te
parce que mutu nyonso na mokili azala complète, mutu nyonso aza incomplet. Tant mutu promettre yo tika ye moko nde tango akokokisa be tango akozwa facilité wana ya kosala akokokisela yo, mais c'est pas une dette obligée que azwa kinyongo na yo il faut kaka non. Boyoki bakinois ndenge bapesi ba point de vue na bango par rapport ya sujet na biso, mais biso tokosenga juste na bato ba mesana ko harceler mutu ceux qui a promettre yo, en tout cas il faut qu'on éviter to boyite la promesse c'est une dette ndenge to mesana ko loba, mais mutu ceux qui a promettre yo moko ayebi aza conscient que na promettre yo il faut na pesa yo et non yo qui ne ko déranger comme ko déranger à chaque fois il faut appeler ça to boyite ko promettre yo apesi yo jour, mais imprévu pe ko ya asaleli mbongo oyo fala pesa yo, mais yo il faut juste patienter ti mukolo oyo ya kozwa possibilité permettre à honorer parole na ye asala yo apesa yo promesse oyo ye alakaki en tout cas ekozala malamu mingi Kinshasa et l'équipe partout. To remarquer na couple soki bazobota te et comme ka sujet ya moquerie na batu oyo bazalaka ndinga na bango. KNB to kiti les sous na terrain pour na kosolana ba kinoa to tuna bango ba yebisa biso pourquoi ceux qui na couple moko bazobota te et comme lokola sujet ya moquerie pour na bango ko ka mela milangi aboka bana na maya kalamu ya ngwa bota te ba biloko mo ya bongo oyo eza vraiment bientôt ezo déranger mutu oyo asa na besoin ya bana yango to tuna ba kinoa yebisa biso soki yango nde kozanga ko bota et koki ko comme un sujet ya moquerie nature ya bato eza que soki moto azangi kobota esengeli baseka tokoki ko empêcher bango te baseka, mais esengeli na bango bayeba que moto ya salaka ke moto abota eza nzambe nde apesaka mabota soki toyebike moninga no abotaka te eza uto bio accompagner ba prière osunga mutande wa po un jour nzambe asunga yazwa mwana ezala esengo ya bino nyonso na place oseyaka eza mabe. Tout le temps balinganaka bazakana na idée ya kobota te parce que l'amour c'est entre l'homme et la femme, mais mkuta kobota ya après. Donc l'enfant dans l'amour c'est un complément, c'est pas un atout, parce que nako décider na moi c'est na tobota te quand nous avons nos moyens. C'est un complexe bata pemene bazalaka ne complexé jalousie, mais normalement couple nous c'est obligatoire te bon. Bolandi réponse ya bakino na sujet na biso. Alors conseil to repesa na ba moqueur o bazara soki mutazo bota te bango ba komisango lisolo na bango ya tous les jours. Ezaka que bino bosala rabana te mutasala rabana eza nzambe nde apesaka. Alors ça ne sert à rien parce que babi opesa mutu wana zobota te opesa ye mwana opesa epete. Yo pe mutu o zobota te kama loka na nzambe sambela parce que nzambe ende asalaka a opesa bana pe bato baseka baotika koseka. Kinshasa et l'équipe partout. Toyebaka te soki ezalaka nini epai ya ba musicien oyo tobengaka ya mokili soki abongoli motema eke alingi asalela nzambe bakomaka kaka ba pasteur. Yango lelo Christian Dakumuda aepesi ba raison na ye na micro ya KNB. Bato o bazali na kati o bazana kati ba célébrité mingi soko landi o mona aza mutu moko déjà nzamba yebaka ya bengaka ye déjà, mais Satan aloko na mayele na ye ayeba ki mutu nzamba bengi akozwa ko dévier na makambo mususu oyo pesa nzamba elokumote juste pour dévier destiné na ye, mais suka na nzamba récupérer kaka parce qu'il n'y a pas de hasard. Dans Jérémie, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dans Jérémie 1,5, avant que tu ne sortes de ces entrailles, je t'avais déjà consacré et établi prophète. Tu vois, donc Nzambe ayebaka mwana na ye moko moko nde tozali awa yebi oyo ozala puyi oyo na bengi na domaine songolo oyo na bengi na domaine pakala. Vous voyez, donc ils ont azarte mais aussi bizarre déviation moko boye na kokola na biso na koya na biso ne suka nango mulio mosanto récupérer ka ndenga récupérer kinga ndenga récupérer ba ninga na mususu pour sa gloire. Yango moni trop souvent amima biso toujours l'évangile pour esika nyonso to robaka o to sala gloire na satana na mukilo to ya osala gloire na yesiko to ya kolba effectivement voilà il y a ça Jésus-Christ il est là, repentez-vous. Na ba famille mingi na Kinshasa soki papa akufa et que maman abala mobali mususu
bana na ye ya mibali bazalaka na difficulté ya cohabiter ensemble na papa wana. Boza ba détail na élément o. Kinshasa l'équipe partout, Lelo magazine Abino et qui sur terrain pour nous consolola na bakinois parce que tu constates que moi si on a bala déjà ceux qui a divorcé ou soit mobali nae ya kufi ceux qui a bali lisusu bana nae o ya botakana mobali a divorcé qui topé mobali a kufaki et za bazara na difficulté à recevoir papa on a topé mobali ya maman na bango na sika comme étant papa na bango et za la pourquoi boyo ka bakinois ndenge ba pesi ba point de vue na bango. Oui, faut maman vendre na bana. Makambo est comme lié comme adulte, un jour peut comme la banane comme si comme adulte. Donc ngai na revendre boité na muzui mutu o ya kokoma lokolo la papa na bino o assassin na bisoté. Donc to obéirier to sala na ye lokolo la papa na bino. Donc tout ce que vous en avez besoin papa wana akusala ngo besoin lokolo papa na bino. Donc ce que préparer banana yo na événement ozo na ndaku c'est facile de passer nango normal. Bolingo izakabato mibali. Ce bolingani hein et puis ba fruit wana ya bana eyaka sima ba fruit wana bana soki oza envie bolingo ezali hein mais oyo akoyaka sima po azwa a remplacer azwa charge au maman na bango ezate ye pa koya na ndenge na ye c'est tout soki ye pesiko ya boti o wana na botali boso e koma bagarre bana si bakoli bazali na affection ya papa na bango papa kufi bana si bakoli mama bale mobali mususu. Alors, eloko wana affection wana yango ezaka mwa pasi bana ba s'habituer directement na papa wana. Mais ce bazaki mikie ezaka mwa rare. Hein? Maso ba kokola na mutu ke no papa na biso ezaye mais plus tard peut ba comprendre que no ta ine papa na bango te. Mais ce bana si ba koli affection wana déjà hein bazaki na ngote ke no papa kufa mama bala mobali mususu. Boyoki bakinois ndenge bapesi ba point de vue na bango na miko na biso ya KNB mais biso KNB to kosenga juste na bana wana en tout cas il faut bozwa papa wana lokola papa na bino parce que azali mobali ya maman na bino bien que papa na bino akufa ou soit peut-être ba divorcer na maman na bino mais oh wana pe bozwa eka lokola papa na bino parce que maman na bino andimi ko bala ye maman na bino alingi en tout cas bino boza na choix il faut qu'on respecte bozwa lokola papa na bino il faut pas botika mo ba guerre d'esprit to pe ba bout des arabes vraiment malamu te Kinshasa et l'équipe partout. Kala na Kinshasa tozalaka koyeba basi ya bakongo na baluzitu ya makasi kasi kokamwa lelo différence ezalaka susute entre mwasi ya mukongo na mwasi ya mungala. Kinshasa et l'équipe partout lelo magazine abino ekiti na commune ya Gombe pona kosolola na bakinois ba biso par rapport ya constat autosali na kala basi ya bakongo bazalaka na respect bazalaka vraiment na luzitu makasi mais lelo en tout cas respect wana bazalaka nango envers mibali na bango ezalaka lisusu te yango te kosolola na bakinois ba pesa biso ba raison pourquoi ezosala bongo omoni Jésus alobaka eloko moko boye en dehors na ngai Sodome Gomorrhe ekoya makasi plus koleka nanu na ta oyo nzambe atombokaki sikoyo omoni luzitu esili bakongo mpona nini bakongo bauti mboka na respect na bango baye nango awa baye kokuta na basi oyo esi bakata singa na Kongo awa na kini na minute oyo matalité ya mboka aye nango bien ntango akomi awa aye kokuta matalité ya mabe ya basi ya kini ya bakinois oyo babotami awa teti kiempolitese balakisi ede ya nzela moko boye ya kindumba ya kobima ya mabe moye a respecte susu luzitu autai nango na mboka na bango eza te surtout wana vraiment toyebi yango l'espa ba mama na biso akala alors lelo mama kala azaki kenon lelo mai papa senge mai pe mwa mbala senge mai po peso mai fa fukama donc luzitu quoi mais lelo comme lelo bana o bazala la génération na biso respect za soute donc bazolinga ko bungisa be image ya biso ya bukoko na biso te balinga ba blog bozo mona soit na ba internet hein ba blog ba mindelo ko en bref. Boki réaction ya bakinois ndenge balobi na micro na biso ya KNB mais biso KNB to senga juste na basi ya bakongo en tout cas il faut kozongela habitude na bino wana ya duzito en tout cas il faut bon respecter mibali na bino ndenge zalaka vraiment mobile atindi yo eloko to pe asengi eloko yo pesa vraiment okiti ogumbami vraiment ndenge zalaka vraiment bien en tout cas il faut ko zongela ba comportement wana to pe ba habitude wana vraiment erozala malamu mingi Kinshasa et l'équipe partout.
Boko lukango partout boko kutango kaka na KNB. Rubrique ya selfie, kanga photo, seka mokepe buka kingo. Tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB. KNB o et un jeu. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Retrait à Dieu merci Mbokani na équipe nationale suite ya bablam le président ya Fekofa asalaki contre ye et intéressé rédaction ya KNB na fond ya polémique wana na travers ya élément o. Après avoir été témoin ya attentat terroriste na aéroport ya Zaventem na Bruxelles, pendant qu'il y a rejoindre la sélection nationale, quand il y a double confrontation entre l'Angola, dans le cadre éliminatoire, il y a Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, l'international congolais Dieu merci Mbokani Azalaki victime d'un traumatisme qui permettait qu'il y ait l'Issoussou à volter pour rejoindre le coéquipier en sélection nationale. À ce sentait qu'il l'Issoussou en état de livrer match il lui fallait kaka 2 pas pour Akoufa na batanta wana. Raison wana ya ko rejoindre sélection nationale T, nous croyons que ça justifié. Bon mutu nyonso pour récupérer moral naie après ba trouble psychologique azwaka temps. Surtout dans la situation ya ko rater liwa ndetiwana. Mais ya ko kamwa Fédération congolaise de football est caractérisée absence ya l'attaquant congolais comme étant un refus d'appel ya ko servir Mboka. Au lieu plutôt ya ko aider avec ba psychologue pour ba remonter moral. Notre fédération est saliée blâme en public. Né à la suite, il y a blâme que l'attaquant congolais a eu décision de se retirer de la sélection nationale. Rappelons que Dieu merci Mboka Niaza Lelo figure ya football congolais à l'étranger pour évoluer à Monaco, à Wolfsburg, en Allemagne, na Standard de Liège, na Anderlecht, na Belgique, na Dynamo de Kiev, na Ukraine, et présentement à évoluer na Norwich, na Angleterre. Dieu merci Mbokani abima plusieurs fois soulé d'or pe azwa soulé de ben. A marqué babu ebele na ba championnat mindele oyo joueur professionnel congolais mon côté à Salang. En plus, na ba défense adverse azalaka trouble fait grâce à puissance naie pe intelligence oyo azalaka nango pona ko marquer but. Décision naie za coup dur pour le football congolais pe pona venir nango na ba échéance future et nous croyons que fédération a présenter ba excuse pour à revenir na décision naie parce que mboka izana nous a besoin naie. Et nous osons croire que décision wana eko détruire l'effort psychologique oyo l'entraîneur national Florent Ibenge Asali pona ko gagner confiance et babi nationaux va rejoindre l'équipe nationale congolaise. Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention oyo bo accorda ki biso magazine ya lelo et commune Suka to présenter yango na avenue Kasavubu na commune ya Gombe. Soki olingo ta kitoko lokola ngai kene na avenue et ya la numéro 21 na croisement et chopi na commune ya Kasavubu et pa ya maman Mami Bilema na Dorcas Confection. Kinshasa et l'équipe partout.